Tout est dans le j'ai convital caméra n'est lula pouvoir wana. Yemoko comme ça présenter aya comme ça tout président. Pour les gens qui ne savent pas, Vital Kamerhe sur le plan lobbying, bamindeli ba yebiete ba kiparayete. Vital Kamerhe ba yebiete. Donc akokoma ka président atteint ndoto. Sur Vital Kamerhe comme président partout au monde nga bokatanga loko. Ça m'a bêté quand même. Attends ça bola mon côté. Pourquoi j'ai choisi Kabila? Tilelo, est-ce que c'est le deuxième livre? Ah, c'est le deuxième livre. Ruse. Vous savez, quelqu'un qui te parle très bien, mais derrière qui bien Iwana, ils apportent au Meli. Et le quoi là-bas, flatteur. Flatteur, oh, azo flatté moi si, pour l'intérêt, mon robot. Alors, ce qui moi, c'est cédé, l'objectif qui est. Bon, si un message vraiment ébélé, bolobi maman Rachou la caramel, tout ne la biso, kuna maramoni ne koleka na Congo balobi sans rival ba bétier, balingi ba bomaye. Obi na ngala tibo tinga ba message na lukela bino sans rival mais malheureusement na sala ki no musala te na ki vraiment na nyongo na bino. Yango na lobi lelo na moni sans rival na kotika boete na sala bino musala botinda inga sans rival bato ébélé bazaki vraiment na souci na yo depuis libanda ya mboka. Soki na bien la so ba message na téléphone, au moins ndé message na téléphone le comme même bloqué. Téléphone le comme qui kilo pourquoi message qui ébélé bazaki ko comprendre et c'est là qui fake news. Oh le comment mutsora la muki a monté coup moko boye po bato libanda batindele mwambongo balatsaye batindele monga soma mutuka to bazole ndako yango to kolinga skoto yeba sans rival c'est vrai ozaki vraiment na problème oh ba beta que ba menacer ozaki à point ya kokufa. Bon qui victime je fais 2 jours à l'hôpital, vous avez vu des photos et puis bah Mikanda hôpital les alliés j'étais vraiment agressé bon jusqu'à présent on a ba douleur na mutu. Mais la journée ça va quand même, la nuit ça me fait très mal. Betaki, sali basali, échoué parce que je suis en vie et puis nous allons continuer fois des coups tout ça la musala au bapexenga na sala. Alors est-ce que le loko Sabiso il te reproche en quoi au juste? Je me reproche en rien parce que Dieu est avec moi d'abord. Il te reproche en quoi? Bazo reprocher nga pona lobela likama papa bakal. Papa Bakal natanga su comme on était na ba émission na ngai. Papa Bakal ngonde nani? Ah yebaniti. Papa Bakal. Nani yango? Ah. Omo banga loko ba beti. Nemso papa Bakal mutu nyoso rotuna yebi papa Bakal. Mutu banga obedi papa beti ke ngozo banga bakangi munoko. Ngana yebisi yo ke mutu nyoso ya Congo oyo aza ko empêcher bato bien ba travailler pembeni ya Fachi. Iye wana. Aza ko empêcher Fachi à évoluer très bien. Azaka wapi o? Aza lisu ya Kabila na cabinet ya président. Il y a un cabinet président, l'issue il y a cabinet dans cabinet à président et puis il prépare aussi à postuler en 2023. Le coup la zone a postulé en 2023. Alingi Fachi a échoué mandat c'est l'échec. Il y a un liba ministre mo balemba. Le coup la communication tu le roi Jolino vraiment non na mona nga ba fufu ya ba fufu. Donc, foufou, vous m'avez dit foufou, je l'ai dit au Tchoko. Mais ça, va compte rendu à conseil des ministres. Compte rendu à tout le monde école primaire au Comélé na papier. À Oleka, réuni, c'est vendredi à 10h. Sounini Boya, chef de l'État. À tout le monde à 6e primaire. À ça, lecture. Ça, c'est la lecture. À ça, c'est la lecture. Foufou, il y a de l'autre côté. Et l'autre côté, moi, Jolino vraiment. N'a habité vraiment Fachi à Longolaï. Sans rival, est-ce que vous savez réellement banani baza ko attaquer yo? Bato bazo attaquer ça bato papa Bakal. Papa Bakal yininga depuis Afrique du Sud parce que na Burundi c'est na mobiliser tous les combattants il y a poto il y a partout à cette la conférence c'était et ba reconnaître parce que ils ya ko bomba taza Rwandais ani congolais alors na mobiliser bato il y a partout ba ya mayete et croyez nous sera na Afrique balandaki na mabanga azoba mettre l'autre fois en Afrique du Sud na kota le roi d'akinga moko ba menacer ngai ba botonga caméra sur tali awa ya na cicatrice moko awa ya mbeli cicatrice moko awa ya mbeli ba changai awa pardon ya ngo ya mbeli ba changa bato papa Bakal donc ya manyanga na ye banda kala bandi le loté sans rival bat balobi yo côté mais la bongo ngana kotanga komo ba kotanga o côté le mais bongo ndeko Vital Kamerhe sans rival balobi bo atininga motuna na tuna yo tunena biso sans rival bato ya de pesto ba combattant ba belelaka bisote botuna Kamerhe
Kamer ya salu que mokonza mboka lelo avant na kiti na ye et puis basangana ki na Genève o ke lobamaki nangana yo to yebite to monika lelo komi cash sans rival ezali ingratitude oyo zo sala te topé ozo mona te que non lelo soki mona mboka Vital Kamer azam pembeni ya mokonza mboka te et ozala fiasco Vital Kamer a mis sala nano ye mokote aya osala mutu mais bien le faiseur du roi asala nani roi asala nani roi bimisa Kabila na 2011 ye mutu abimisa sous Kabila il m'a sous Kabila en 2011 non tout est dans le j'ai Vital Kamer n'est lula pouvoir wana yemoko ami comme ça présenté aya comme ça président pour les gens qui ne savent pas Vital Kamer est sur le plan lobbying ba mindele ba yebi ete ba kiparayete mindele nini yo yebi ya communauté internationale ba yebi Vital Kamer au monate Vital Kamer akenda kutana secrétaire d'état américain au de nani ayebanité Moïse Katumbi leki na lobbying Moïse Katumbi yebana makasi lourd makasi na poto par rapport à Kamer na ko tangelo même Roger Lumbala lourd makasi na poto na ba lobbying na makamisu ba yebi Roger Lumbala Vital Kamer ba yebi ete donc akokoma ka président atana ndoto soki Vital Kamer comme président partout comme on nga bokatanga loboko mais je vous dis sans rival oyebi mo ezana mutu moka lobaka awa to ebite prophète de demain ojo contredire ngai te bandeko ya kuli media télévision bo contredire ngai te na prophète moka lobaki soki mona mboka Félix Antoine Tshisekedi tshilo makomi président ngana beli libomo to ngana kufi si le président Félix Antoine Tshisekedi bima président et puis prophète on azali sans rival malobana yo to kango nango lobite poto regarder on a kuli media les paroles ne s'envolent plus les paroles ne s'envolent plus ça s'envolait dans le temps Barchi Vetikali akokoma président na Congo je vous dis akokoma kate atana ndoto akokoma kate na akokoma na miracle nini ba koko ya Congo ba yebi ete ba nani ba mindele ba yebi ete peuple congolais moi peut voter Vital Kamer tala détrompez-vous chacun la stade des martyrs babi que non ba leader nyonso politique yozo lundi yozo mardi yozo mercredi yozo jeudi yozo vendredi botoni sabatu réunion bo pesa mbongo te o différente o polo te batu bayaka kabongo baya lundi o eza pona Fayulu mardi o eza pona Félix mercredi eza pona Kamer soki bato Kamer ba 30 na meli poison sans rival mutuna mosusu bandeko sans rival tokolo ba pe mabe mutu est-ce que Vital Kamer ça tana bola mumoko toko e bapo babi mutu akoza 100% mabete quand même attends bola mumoko te pourquoi j'ai choisi Kabila Tilelo est-ce que c'est le deuxième livre c'est le deuxième livre. Vous savez, quelqu'un qui te parle très bien, mais derrière qui bien néwana, ils apportent ça au meli. Et là, le coup là-bas, flatteur, oyo, azo flatter moi si pour l'intérêt mon roboé. Alors, ce qui moi c'est cédé, lobby tiki. C'est ça le mal. Bazar le coup là-bas, ngo ba kombo tanyiwana. Il séduit facilement, c'est un serpent. Il séduit facilement avec son parler. Ninga kosa batune batomokiba mona ke azakamayela salanine na kimayele na salanine et le côté il séduit les gens par le langage mais na souka na ngolo parce que du côté du cabinet il est presque un président de la République. Mais qu'est-ce que nous vivons aujourd'hui? Saut des moutons bloqués. Nana Bimisarambon, Totoyebi très bien. Makamounio Sotoyebi très bien. À cause du président de la République. À cause de Mouni Fati, Fati a posé un mouton mawa. Ce qui Fati, c'est là qui mouton mawa. Pas pour les mbata. À cause du président de la République. Pendant que ma travail sur le mouton, mouton de ta simbakate. Bada batia ba toluana. Bon, on dit ba travail salémanzo et salématé. A mérité des missions. Nous avons une place, il y a Vital Kamer, j'allais démissionner. Franchement, j'allais démissionner parce que Bako Kangaye. Dans ma Cameroun, je corrige ça à la Kati. Il y a pas de moutons à la Kati. Il y a 15 millions à la Kati. Il y a pas de alors, l'heure a sonné où je m'adresse maintenant au procureur ou magistrat Batier. N'essaie de pas vraiment dans trafic d'influence. N'essaie de pas vraiment dans séduction. N'essaie de pas seulement dans malobaya. Oh, nganga te. Sala musala na yo toi état de droit. Il faut kangama ndenge lelo ba interpeller qui kalève na aéroport. Ba joyeux vraiment papa wana ba kangaye. Merci. Merci beaucoup, sans rival merci na bandeko surtout ya Kuli Media Télévision botinda ki ngana célébrer mo sala na le club sans rival bon moni sans rival yewana lobby il est vraiment en forme et puis mais azako la kamu tout passe vrai et zali fake news te ba betaki pena ba menasa ki azoka ki zaki vraiment hôpital ngai kuta kufa bo ki ndenge mo ka lobby en tout cas bandeko surtout bozaki na flou la mutu bozu réalité pe vérité à mentionner c'était et outil bongo ko le kai pa ya ndeko na biso sans rival merci na bandeko surtout bozaki libaku ya kolanda biso là je vois mon président Junior Moyowa je vois aussi mon vice-président à l'appel co-presse lobby je bongania média télévision merci Nadia de ma jeune ma caméra ndeko Manuel Kabili Normi Samba merci à toi la joie meta merci à toi bandeko surtout merci à vous merci na Roger les combattants depuis France et les autres merci na papa ma passe
papa m'a passe à Simplice depuis Mboka Mandela. Merci na Ritolo quoi Ritolo kotindenga na salo mosa yé au sang rival na lukeli yoyé. Merci na mon balobi yé na binga l'honorable junior capitaine. Maman Lorraine na bosanate balobi la reine de Lausanne, la reine de Lausanne. Moi si Nzambe maman Fachi Bomoko. Yo na bombi yo maman la reine de Lausanne donc vandalo na ngwende na. Merci à mon boss balobi Yves Mavambu. Merci à maman babi mama la patronne. La patronne, Babi Nzambe ya Kouli Média Télévision façon Vita. Là je vois aussi mon chef direct Thierry Vita, merci à toi. Merci aussi à toi Balobi mais Tony. Ngala taka ne motema na ngala pa na bino Babi Kouli Média o soko raté ngolo ma plein quoi. Awande ma solo ya solo. Kouli Média Télévision suko wapi.